Sonyo et Pesami, na Yeme Rivenkono. Rivenkono. Merci. A saper nyoso bandimio. Oye salami nane salamate. Après 26 ans, ya liwaya ni Arkose, Mukaravia. Yonde osali makama minene tozalaki. Est abondante et même très abondante. Nous aimerions tout simplement associer les autres à la réalisation de ces travaux. Le mot SAP est né grâce aux actions menées par cet homme. Et pas comme à Paris, à comment président de Pescuna. Et ça a plaisir lelo à Nabiso. Il a qui s'y prend que Bolingwango, et autres des autres ponanzela partout aux les cas. Bolingwango et Fezala. Ah mais oui, ambassadeur de la presse Nixon. Balobina lobini riven kono mbali oyeyote basiwa binya kolobosate ngato loba mais ça chito mushashino aboyi vous comprenez mais ça on va faire prêter mbali osombo asawana ndeko ya Dadimbela le capitaine soit Bela Dadimbela balobina ezama kama bilamba omoni bilamba bakosa raté baka biso en tout cas to soutenir Rive Kono. Le maréchal Rive Kono, le nouveau pape de la religion qui t'aime. Merci beaucoup, Veis. En tout cas, on a remercié trop le président Sikito Mouchachinoune, Jean-Louis Vangantama, le playboy de Paris, Abdoul Mampangou, Pati Mbengani. Merci beaucoup. Le conseiller spécial Jean-Dominique. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Dessaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Dekunaga naza kuye biso Dekunaga kilema tukinego Kutala na biso avis de public Dekunaga ko kilema tukinde Parce que les longs deko ils défense Parce que les longs deko toko sepela Yomo coupé oye punenga avis de public Et benga kea Bamisi c'est pas comédien Deko comment avis de public Didier Masuki, Abidi Pibi, chez Didier Masuki, Abidi Pibi, Didier Masuki, Abidi Pibi. Jani azalaka mwana mokelelo akoma mwasi monene mombele zala na yo kimia Trevose Niantose Loris la congolaise dans l'au-delà Switzerland les princes de Tima pour la Gina Samoa qui parle Dadimbela au moins il revient là président Chirito Mouchachino au moins Moutouna le prince de Tima l'homme de l'ombre. C'est ça qui est là.
Ok. En direct des royaumes d'équipement Kuta, où nous a sorti à temps plein. Les Bouébi, les deux qui premier jour, tout ça qui tombe. Il y a Stervos Nakos, événement Salamé Naki, mais Nebalwara. Événement, il y a Moui, il y a Papou. Donc tout le monde à temps plein. Donc tout ça, la Queen Mouni à côté, Maître Chameau de tous les jours. Et puis les princes d'équipement Kuta. C'est toujours qu'il les rejoindre staff à Lausanne. Pour que le grand prêtre Nyoso reçoit soutien. Les gars m'ont à la rafle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, je vous salue en vos qualités et titres respectifs. Ce jour du 5 juin 2021 est un grand jour dans les annales culturelles de notre pays, car à l'instar de la triste date du 10 février de chaque année depuis 26 ans, il fait honneur et rend hommage à la mémoire d'un homme dont l'exceptionnel destin a imprimé de façon indéniable et inaltérable la marque dans les créneaux du monde de la SAP. J'ai cité avec respect et déférence les mémorables, les grands, les plus élevés, Stervos Niarchos, dit Adrien Mombele Samba. En effet, notre présence en ces lieux aujourd'hui consacre
l'annonce officielle de l'érection du mausolée des feux et regretté Stervos Niarchos, ainsi qu'à la institution, leur demandant au dévoilement des dont les travaux débutent le 1er juillet 2021 pour les plus grands honneurs de tous et pour l'honneur de notre riche culture. Pour annoncer officiellement les débuts pour le 1er juillet des travaux consécutifs à l'érection du mausolée de Stervos Niarchos. L'homme dont le corps repose à cet endroit, ce fut un très grand monsieur. Il est décédé en France, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, pour ceux qui le connaissent, en 1995. Et cette tombe a été pratiquement, je dirais, négligée. Pour nous autres qui avions l'habitude de passer de temps en temps ici, nous accompagner dans la réalisation de ce projet, c'est vrai qu'un homme s'est présenté. Les travaux pour l'érection du mausolée vont commencer. Ce sera effectivement un mausolée. C'est une œuvre de très très grande envergure parce que vous voyez que c'est petit et c'est entouré d'autres tombes. On va exploiter l'espace disponible pour ériger votre joie et votre fierté. Vous les sapeurs d'Ekine, vous les sapeurs du monde qui me suivez partout, vous Pékin, on ne peut pleurer seul, ni enterrer un mort, ni honorer sa mémoire. Nous avons besoin de toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles s'investissent par un accompagnement actif pour qu'on réalise la construction de ces mausolées. Ça ne veut pas dire que la source a tari. Il n'en est pas question, la source est abondante et même très abondante. Nous aimerions tout simplement associer les autres à la réalisation de ces travaux. Le mot SAP est né grâce aux actions menées par cet homme. Voir sa tombe méprisée, c'était une humiliation que la postérité ne devrait pas nous pardonner. Un homme a décidé 1er juillet. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci pour cette joie que je vois, cet enthousiasme. Merci surtout de nous accompagner pour le reste. Nous vous fixons rendez-vous pour le 10 février 2022. Dieu voulant, ce sera un immense événement dans cette ville tel qu'on n'en a jamais vécu depuis l'avènement du phénomène de la SAP qui aujourd'hui a été adopté même par l'Académie française puisque le mot SAP est dans les dictionnaires français. Et c'est Stervos Niarchos et d'autres grandes personnalités que je ne voudrais pas citer nommément qui ont milité pour qu'on nous fasse cet honneur. Nous avons décidé de lever cet affront. Nous, c'est le maréchal Rivekono. Nous, c'est le maréchal Rivekono, prêt et tout fort, il s'engage à ériger un immense mausolée ici pour les comptes de son ami et frère Stervos Niarchos. Pour le reste, les différentes délégations vont se remettre entre les mains de ceux qui les ont accompagnés ici. Et dans la paix, nous allons fêter la SAP, nous allons fêter cet événement. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette petite cérémonie. Sali, Moutone, tout à l'heure, mais au Sali Makambo, vraiment. Il y a un master à Paris, partout dans le monde entier. La Suède, Wapi. Tous à la Nasimaya, Ndekonabiso Oyo, na Eloko Yasali pour Stervos Niarchos. Merci beaucoup, Président Chikito Mushashino, en direct de Kin. Je pense que tu t'es déplacé juste pour un événement Oyo. Message à Souka pour les Congolais, comment ils peuvent accueillir l'idée à Boy. L'idée à Boy, ils sont vraiment bienvenus. Et là, quand on a kaka, évitons les problèmes, les polémiques, et les gens tina. Na uta ko loba tout à l'heure. Papa Wemba, aza mutu aza mutema munene.
bafinga est trop, même na Paris, même na Kinawa. Bafinga est trop. Mais batu o ya finga alimbi sabam. Tala lelo Stevos Nyarkos. Lelo yo, soka dagi bien te na batu. Toneto soka boni. Président Shikito Mushashino, ça la banque plaisir. Le monde a cachiné pour 2 secondes car bamona keza pena yé vraiment le président Shikito Mushashino. Ouais, nga yuana mangoko to bayaya. Toujours ensemble. Na ba camarade na biso nyonso lelo mutu asalinga sous plaisir makasi ezali conseiller à président de la République Fatou Beton, conseiller na Chim tour du monde yaki moi na Suisse et pas comme na Paris a comme président de Pescuna. Et ça linga plaisir lelo ada na biso awa il a kisi prenda ke bolingwango ezo kende zo ponanzela te partout tozo leka bolingwango efezala. Ah mais oui, ambassadeur de la presse Nixon balobina lobini Riven Kono mbali oyoti masolo to betaki balobaki ezaki rêve lelo comme réalité. Alors bana poto ezaki makambo ya rêve te nini te réalité yango to moni awa. Alors awa ekozala mama na mausolée ya Stevos Nyarkos et salami na Yemei ponyo epesami na Yemei Riven Kono. Merci. A saper nyoso bandimio oye salami nane salamate après 26 ans ya liwa ya Nyarkos Mukaravia yonde osali makambo minene tozalaki ya ba autorité minene ba président Chimbalaki représentant valable de Mushashino Shikito azalaki na miso ya Yemei Nixon l'ambassadeur de la presse tozalaki awa donc mbali oyo bien habillé de Rive Kono yonde balobi maître Chamo masolo balobi bakosela ke lamba makambo lokuta te papa wemba lobaka botikate acha mo voto na pesi yo bambote sikozali président Bigasumbu mbali oyo balobi confirmer masolo esili Rive Kono mokonzi l'ambassadeur yonde de Kimakuta kitoko merci Maurice la congolaise dans l'au-delà papa wemba Simawa makambe kama bebe Zona poto pete bangaya Yeki mishoe Enganche kikoso Papa forme mwana suka Ayemba na Ça gérera qui n'a pas sabino bandoko na biso o bozala ki na bango ensemble o pe bozala biso en tout cas to soutenir Rive Kono. Le maréchal Rive Kono, le nouveau pape de la religion qui t'aime. Merci beaucoup Veis. En tout cas, on a remercié trop le président Shikito Mushashino, Jean-Louis Vangantama, le playboy de Paris, Abdul Mampangou, Pati Mbengani. Merci beaucoup. 1 minute car rapidement. Ouais, le lotalara degré Rive Kono. Ah, grand-père, aux amis Sigma B, Yonga Benga 11. Pap, t'as degré Makambo Sali. Tu es sagi bango boya. 10 ans de prison sans manger, sans boire. T'as la degré. Bambon na mama bomba na ba chaussette. T'as la degré les lo. Yombon no oroso mata de palais, mais honoré grand prêtre Nyarkos. Degré, t'as la degré. Batu ba outi ba par-ci par là, ba président Shikito Mushashino. Tobo sanité, maître Chamon na bo sanité, Elisabeth et Papena. Washington et Gucci. Mandefa Pembe la Suisse. Mandefa Pembe la Suisse. Merci beaucoup. Rive Kono, icône, vieux, aux amis Sig Eleven. Merci beaucoup. De la religion qui t'élit en marche, King de Kimakuta vous invite. Hey, 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 Mama, Laina Lili. Hey, 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 Mama, Laina Lili. Contrefaçon, Dani Benguier, Taloba héritier.
inonde la Chine, ba inonde pe Turquie, ba dévaliser Dubaï, ba positina kato. Hey, 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 mama, lana leli. Hey, 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 mama, lana leli. Religion qui tenait petite confusion, Baweli héritage, Bapanzi idéologie, Bafort prophète, Babini et Bélé, Batraité, Bakiteni, c'est Bafoyer la société. Baba Wembania, Kosekese, Bolamuka, Simanadina et confusion et koti. Roya Kimakuta, Maréchal et Veitono. Akokanga bina soki osakani. Hey, 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 mama, les conseillers spéciaux Jean-Dominique Okemba Moranzambe, Serge Pépin Itou Apoto, très fort. Fais bosser, bien bosser. José Christiana Kwasai Fernanda Kopila Jani azalaka mwana mokelelo akoma mwasi monene mombele zala na yo kimia fais poser bien poser. Kishasa bakosala wana ekeko lobi nini bana kongo central baolanda wana komona président Fachi taka naza chilo mbonga moko naza ma président ya basaper départ de la SAP ekeko monument donc bana kongo central bana Afrique partout dans le monde oyebake eloko le pape Yves Kono oyo asali bato ebele basala yango te donc ezakia mpona biso basaper mpona komona temble lelo boye ekomi honoré donc esali vraiment tous les basapers bien j'espère que oyo etikali wana El Shaddai osula mambo ezala nde talaka biloko bese ezala na mpe kua moko tosabaoka bapanzi fulu bakobwaka matiti wapi opanzi fulu façon Fachi président Fachi tala ekeko mais yo pas confirmer que Rive Kono comme nouveau pape de la SAF. Oui parce que le papa ça était dans le grand prêtre face à la pape ça peut être en orientation mo échanger na Congo totala kotambola na idéologie président Fachi ndenge Fachi azolingela ndenge pe Rive Kono azolingela biso pe basapper photo lingela donc vraiment le pape de la religion kitendi kapota Rive Kono le king de Kimakuta bana Congo central kalate na oya vraiment oya fona ya matadi parce que na ba projet mo boye il faut que to kende ko zonga na biso bala mona ya matadi donc voilà quoi na monika na mona na te na na projet pour na ba saper poto donc na projet na ngazali ko kende ba saper Japon et retour na nga bala mona parce que na sala mambo chef de l'état yebi on a sala mambo même maman qui tipa nous pas no yebi même maman Fanny Bomandeke l'assistant personnel de chef de l'état donc on a la makambo ya mboka donc so tali bien moi to lo ba ezate parce que la population vraiment so sala mambo ya papier na big et continue la présidence to bunda le big Rive Kono bapanzi fulu omora matiti wapi tala bana Congo central bimo boyoki ekeko susu aroya kuna donc aroya ndo tokosala ne longo merci beaucoup Odogo Ouraga le capitaine Dani ouais oza direct na caméra ya Congo central mukola tibia achaka makelele te vraiment c'est une tornade le titre telemi boye mukola tele magabana mikende bayaka ko lakisa ngo bato ko lakisa
Vraiment. Comment tu as pour arriver à les grands prêtres. Ah, ça m'y signe donc. Puis il m'a un autre là pour un grand prêtre arriver Kono. C'est pour ça na mausolée oh ya sali pour la Nyarkos et belé basala ya ngote. Donc so moni pas blamba bien de nous tu ma tête pour tu na ba kinya ils appellent des choses donc même si yo nyoso tu es ah vraiment c'est pas ma casse pour arriver Kono les grands prêtres les king de Kima pour le nouveau pape de la SAP et c'est à yo ya mwana. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Grand prêtre Mbario apese la biso expliquer biso makambo yango ezoleka ndenge ni bonjour. Makambo c'est bandi, président Tondolo Bilele, donc au lobby ni poto mona weza koyinda. Ah déjà za koyinda, merci maréchal Eric économique. C'est ce que dit aussi c'est vrai. Les biso ba toza ko sepela. Dadimela, capitaine de l'équipe. Donc il est puissant. Là va la capitaine Moko. International. Donc makambo yango lelo journée première pierre bazotia na tombe ya grand prêtre Nyarkos nomo bomona ba saper basaper baza ebele awa balobi komisa nzambe mpo nzambe asalaka na manda te mambo ya bilamba osi ezalaka so bandeni eza mabe olobi lelo le 5 cimetière ya Gombe eza tombe les saper toza awa toza ensemble esakoso bilele oyo eza mabe ezali mwana omona toate bana poto bazali awa bana Côte d'Ivoire atolobaka succès tobangela nsima ya mbote. Ah bon? Discipline. Charles Linaire, il y a une nouvelle fonction de la SAP. Bana mokili mobimba bana Congo central majo bozelaki ya grand prêtre Chikito Mushashino parce que tolakaki bino ke tokozala na elongo grand prêtre Chikito Mushashino yeyo papa Wemba Kenda atikela biso Chikito Mushashino donc omeki na Chikito Mushashino donc otumboli basaper nyonso donc mingi ya koloba eza te bino bozomona donc eza ya koyinda wa donc match eza bien match eza kitoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Qui inscrit à compléter la jeunesse par rapport à l'idéologie, nous devons respecter parce que c'est la partie qui tire. Ouais, bana Congo central bozomona grand prêtre des prêtres Chikito Mushashino
parce que papa wemba kenda mais atikela biso Chikito Mushashino donc grand prêtre yewana donc azangaki pe liloba te na caméra parce que bana Congo central pe monde entier bazolanda ye na événement ya premier pierre ya tombo ya Nyarkos eloko na kosenga na bino nyonso ezali kaka toluka guerre na cadre nini parce que lelo ezali mokolo oyo ifale mausolée ebanda bolingo oyo nzambe apesa papa wemba apesa ye na motema moko papa wemba contamine biso bolingo wana prevane bafinga ye trop awa na ki na Paris bana Paris mosu bafinga ye malimbisa bango oyo Kimakuta azosala lelo Nyarkos aza famille na ye te aza kaka pire vie na ye kaka nde azalaki vie na biso nyonso mais oyo azosala kobetela ye bravo oyo bafingaki Kimakuta olimbisa bango kaka problème ya nango mais bameka susu te na kosenga na bana Paris bana Firenze Al-Qaïda Jet Set tout parti na bango enfin bagroupe nyonso papa wemba tika boza toujours na bolingo moko. Merci beaucoup, frère Peter Chikito. Président Chikito Mushashino, nous t'apprécions conseil. Lando. La Kimeko Talamboka. C'est ça. Ici, munitions. Ouais, grand prêtre Minos de Paris, grand prêtre Washington, le grand pays, Big Antsum, le grand producteur. Blaise Koudia Koupanza na Bruxelles. Maman Leia Makita, Z de Classe, 007, le sapeur de l'île de Paris, Freddy Fouka, le roi de Proco. Donc, match est bien. Président Chikito Mushashino Lobby, ma sapeur, tout le bal sous-souté, tout le bal sous-souté, tout ça la bombe, au Evre et Kende, Liboso, dans les lots de Zama Seke, nous tournons, mais on a eu en été, mais vous comprenez. Donc, il arrive Kono. O ba soldat na yo c'est que à l'Eli art donc vraiment ça bongo donc ba mota trop grand prêtre Minos de Paris Washington le grand pays maman odetile ça na Suisse grand prêtre Jenga Samuel grand Kishasa ba osala wana et que Kolobine ba la commencer pour la ndao ouais la comme président Fatou tant la zati le monamo la zap ma président va s'appeler de la SAP qui est un monument dans le Congo central, en Afrique, partout dans le monde. Et le pape, il veut qu'on ait sali, que belé, basala ngote donc il a pu se s'appeler, on a comme le donc sali vraiment tous les sapeurs bien. J'espère que le Sikali voilà, El Shaddai aussi, mambo za décalage de ces salons quoi. Mkoto sabaga ba panzi fulu, on voit matiti wapi. Ah panzi fulu, façon Fatitala. Et que comme yo peut confirmer que Rive Kora comme nouveau pape de la SAF. Oui parce que le papa Zate dans le grand prêtre de la pape ça peut être orientation mo échanger na Congo. Dans le temple la idéologie président Fati ne Fati zo lingela. Ndenge pe vérifier que la zo lingela pe ça peut pas s'appeler photo lingela donc vraiment le pape de la religion qui tendi grand prêtre Rive Kono le king de Kimakuta ba Congo central kalate na oya. Vraiment oya fona ya matadi parce que na ba projet mo il faut que to kende ko zonga la biso bala mo na ya matadi donc voilà quoi. Vraiment ni kana mo na la te et là na projet pour on va s'appeler poto. Donc le projet là va s'appeler Japon et retour là balamon là parce que là ça la chef de l'état est bien on a la même maman qui est type en quoi même maman Fanny Bomanda qui est l'assistant personnel de chef de l'état là on a la makambo ya mboka donc so talibien moi to le ba ils parce que la population c'est ça la mambo ya papier na big et continue la présidence on a le big il veut qu'on a ba panzi fulu au mort matiti wa pierre kala voilà Congo central bi boyoki et sous aroya kuna donc aroya d'autres salani longo merci beaucoup Odogo Ouraga le capitaine David ouais on soit direct na caméra ya Congo central vraiment c'est une tornade le titre telemi boye mukola tele magabana mikende ba ya ko la tsango ba ko la kisa
Vraiment. Comment ça on arrive comme les grands prêtres. Ah ça misi biso donc. Et ma yango to là pour grand prêtre rive kono. C'est pour ça na mausolée o ya sali pour na Nyarkos et belé ba sala yango te. Donc so moni pena ba blamba bien ndemni ba uti ba matete bo eti na ba kinya ils appellent des choses te. Donc bébé si yo nyoso to ye awa. Vraiment la s'appelle makasi pour na rive kono le grand prêtre le king de Kima pour le nouveau pape de la SAP et c'est ya yo yango na. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Ouais. Grand prêtre Mbadio apese la biso expliquer biso makambo yango ezoleka ndenge ni bonjour Seke bana Congo central balanda donc bana Congo Yazea tombo ya bato seke bana matadi baolanda olobini bana matadi betu na bino atake sekeseke le grand saper ya monene oyo ayebana atake saper muyombe nganana muyombe ngai makila ngai na bakolo na okisete oyo toza na makambo ape na biso ngati tomisi tomba pe parce que vie batikaki ye mutu moko bazwi mpe charge ya makambo te asala baevre merci na yo vive nkono atake sekeseke na biso merci donc nzambe bakisela oyo ezangaki plein de bonnes choses kobosana o te eti ngai sekeseke na kobosana o te vraiment grand prêtre rive kono biso tolingaki ndeko ozolanda sekeseke ye wana parce que makambo saper masuka boyi makambo oyo c'est que ça saper te parce que il a courageux yo ya dégâts ya dégâts rive kono na courageux encore une fois la courageux lisusu vraiment parce que lukaka bani ata foto ezalaka te tomba ngati moto bilamba efukana kasi na yo atake nkale silesa na Suisse papi tombola le roi des Amunda papa chéri minadama exode yoti omoni bapeti baba innocent ebele baya eti petwa modoko dada Weston lobaka mbala moko bazozwaka yo dada Weston elobi nini mpo bana Congo central bazolanda yo dada Weston bino boza bajournaliste ngala bisa bino nazaka journaliste te mpe chroniqueur te me naza industriel parce que naza maître contre bamaître ya bajournaliste oyo nyonso balobaka makambo ya bilamba bomoni dada Weston omoni président tondolo bilele bozomona bana mai tu tala place toye yo gangaka soi-disant yo oza saper lelo tozopose première pierre tombale ya cerveau signalakisana eloko wana na nsima voilà Weston ya dolceka bana ezalaka te lelo nayeli yo Weston ya yoti yamamoto oyo kindoki oyo abenga yango shikere rebelle dada Weston eloko moko bana matadi bazolanda yo ata basokoli où est le mal où est les valises akonne pas toloba Riveko le pape de la religion Riveko na sepela mingi na tesalaki abo mke pona Riveko la sapeur c'est dans le papier. Est-ce que vous avez confirmé que Riveko a comme nouveau pape? Niveau de nouveau. Azapap. Donc il y a nouveau. Voilà. Donc il va dans le film. Ngate na lobby ngo c'est d'abord pape kenami ki. Mais
bango tu aussi baconfirme ye donc rive kona komisika akufa mais rive kono nde pape c'est tout merci Mbanga Passi, en tout cas, le peuple de la femme, il faut qu'on après que tu m'as dit, il faut pas que comme maman a sali, des potes quitter. Ah, ben non, maman a sali haut niveau. Et on veut que le logo le logo c'est yé kaka. Mais là, ça va tenir plus tard. Il y a un moment de Yamatia, il a un moment de ah, on a lati pas ma femme ou n'a pas on a gomme qui m'a donné ce cabane. On a gomme de ce cabane. Mais là, ça va tenir. Gomme qui m'a donné ce cabane. C'est gomme. Il y a des ce cabane. C'est que les peuples. Ça veut dire Bolingo. La Bolingo, la musique en Kontamboka, Fachi Béton. Bolingo, il y a la contaminée qui sont moches. Alors, tout dans la Bolingo. Tout le cas, désolé, au final, la tête, forme, dans la yo, sauter le nom du lieu, la qui s'appuie sur la yo, parce que c'est idéologie. Mais, au final, pour adresser son message, là-bas, on a besoin à Paris, on est à Paris, on croit que qui ne qui manque pas. Il est connu. Adala qui avant de koya Stevos Coste. Ande bona été. Mais na où il y a salé les lots, pour ça il a émotionné. C'est pas donné pour nous. Dans le sein de la ville, nous mettons un peu possible. Merci. Tout le monde, en particulier tous les sapeurs. Alors, et nous on a une bakaka, ils ont simple. La biso banso de tout ça bouillé. Tant que déjà la idéologie, il y a bien peut-être pas parler dans nos défauts, mais Bakalaka pour 100% star. On va partir aussi. Merci de King de Kima Kutari Kekono au japonais c'est dans ma casse pour dire compte de Banzango moko ya ba généraux na moko ya ba liste na yo ekala district ya Katara to district ya Lukaya to ekaka pona eloko sali pona bien na biso service nyakosa de King de Kima Kutari Kekono tozana sima na yo bien to ko soutenir yo tinati yango wana molike nga to ko dia nkunzu na ye de sikazo na cimetière ce qui au saper au voyage au saper oya ko événement oté aux autres saper té ko ba saper no so monto kutani awa yo siko tango linga kokanga yo linga koluba olataka mais na événement oya katé ngato ko dia kundu na na cimetière kombe esika ba bongisi tombe ya service ya poste akoleka kapilo tinda ba obomaka mokiko sala ko telekuna ba sala ko makambo les première bien ya mosole ya service ya poste to bisaki bango ko sala et ça les capitaine de l'équipe ya Matani Léopard et ça partout dans le monde vraiment le capitaine na Matadi toujours ayekaka na makambo événement rive ko si olobini on a premier pierre bazotia lelo ouais eloko na koloba na pesika ba merci belé potelma gouvernement na biso la biso na saper babula na biso tozalaka ba fayu tozalaka bato maboma les biso to bato maboma te mais rive ko no merci na oyo sali ki oyo ko lakisa ki oza mobali na kati ya mibali ndenge ozo tombo la sape lisusu ya Congo ekufaki te mais tombe ya papa ekufaki pena mais merci à toi ndenge ozosala bana matadi
talaka délégation na bino capitaine les dégâts na leli alati nini tala ye na lokolodi badiesel ya sika bazwi wapi diesel oyo ya sika bakati ya sachet tala mopesu ya matia john vavantos abimi na mémoire stercos niarcos yeyo capiche père ya baka tozalaka boye tala ye bien ye kalutie Gianni confusion totale. Tu la princesse bio wana bozo mona e Congo central market bolingite mikona ya ma desme no ya kaka na ya susuka na matati na ya ka deja na nzanda wana ndenge ezalaka na mwanza na lemba Congo ne lembiti na zana makasi donc on beta ka pièce vraiment pour les grada oloba trop masala ngai oza na caméra Congo central loba sikobala Congo central bala Congo bomoni na mloba saper tout mais bomoni collection te bomoni ba saper babi collection elamba eza collection osoko po eza te toi parler moku grada obeti nini o makaku na saki te oyo eza bilamba na bango te balag mero onja te oyo eza John Galliano osoko poe makaku na saki te yo yebi oyo maître miaki osoko poe donc nakokoma combinaison oyo eza bayama moto osoko poe oyo na se babitalaka avenir kalelaki converse yo yebi pantoga rive kono yebi rive bandam démiside yo yebi anga pim sepa bala tula Congo central na lelo biloko nanga titikila ba Congo central ya yo na biki a tout à l'heure neto sola kino na oya Congo central
Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bonhomme des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Et sur l'Andama Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Dekunaga naza kuye biso, dekunaga kilema tukinego kutala na biso avis de public. Dekunaga ko kilema tukinde parce que le long deko ils en effet parce que le long deko toko sepela yo mo couper oyo bunenga avis de public. Et benga kea, bami si c'est pas comédien. Des comment Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi, chez Didier Masuki, Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi.